Bonjour, mbote mingi na bino surtout babolingaka maman Eliane Nitu. Pesi bino ba mbote. Ebwe ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Wabino maman tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Kolala kola mukeza habitude. Tetango nzamba pesi biso mpe mabomo. To bana okumisa nzambe kopesa nzambe merci. Neti ngami kolona bakaka tala ndenge na koma ngebu. Nalbaso za mutakanda kotala ngai te po osepela no na ngai te. Soki oza mutakanda wa mutu keto wa mutu oza fanatique ya volonté kotala ngai te po osepela ngai te po mama Nitu na mutakanda te. Alors soza mutakanda kotala no ngai te po osepela no na ngai te. Soza pe fanatique ya volonté kotala ngai te po osepela na ngai te. Merci mingi na beso to ba bolinga mama Eliane Nitu. Bino surtout ba obo dispositeur na bino pona kotala to pe pona koyoka mama Eliane Nitu. Na pesi bino merci. Bino ba partager ba émission na ngai na bino merci beaucoup. Voilà pourquoi on a bien ma famille du cœur, parce que vous êtes ma deuxième famille. Moi, je suis moi, Olivier Sele, embrasser famille, embrasser maman, embrasser ban, embrasser bango nyonso, André de Kinshasa, ça c'est Monica Bobi qui est maman, Anna na Congo. Ça maman tcheba linette pour moi, ils ont ma casse, et moi qui maman tcheba linette pour moi, ils ont ma casse pour miss ou penza, na moi moyen. Toko solo la nene episode qui émission bota toujours émission mususu nene episode toujours que les arabes moment au maman tu n'as pas ça ba conseil anga moko mais à la temps au pe bande ko bayaka na masolo que maman ni tout solo la momboye na communauté malgré to yoka kate mais balobi la fin vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu tolo baka poto okipe ko tika ko lobate tant que nous sommes sur la terre netinga lobaka na Eliane Nitu TV du vrai du vécu du quotidien ya onde les karata Eliane Nitu TV. Alors on décosse ça maintenant liboso kota nanga na kosenga na o s'abonner. Après avoir ko s'abonner, on activer cloche de notification pour que on sera notifié à chaque fois que émission est epota na kati ya chaîne na biso. Ce qui peut yo mutozo tala ngota l'émission, oza posa ko commentaire, ce qui peut s'appeler au chat like, topé j'aime mon s'appelle ça boy. Eza like en anglais en français eza j'aime otie moi j'aime pour rappeler bake ndeko ya talaki a sepeleki na émission oyo na salaki toko solo la boye eza ndeko moko moi si abenga na passe na motema utala mboka na biso France ndebo biki ngami kolona na Congo mekala mingi tema kolo ezo banda kokoma na nzela ndeko abengi biso po epsanga ke maman Eliane pasi ezubiso na kati ya libota na kati ya famille na biso to na pasi makasi yango bolobaka kaka bato balobaka ke l'amour est aveugle mingi babaka l'amour est aveugle soko bandi ko sala l'amour est aveugle comme mona liwa l'amour est aveugle comme mona ba maladie ya ndenge na ndenge l'amour est aveugle e kozongisa yo bisima l'amour est aveugle ko bebisela yo avenir abi ya na biso ya mwasi maman Eliane na mobali moko boye ndeko moko ya mobali awutaki na mboka ya Angola aye na poto na mboka na biso ya France okoma komi na poto aluli grande sœur na biso tango azobenge grande sœur mpa na nga aza mwana mais pas ina aza grande sœur na lobaka grande sœur po apesi solo grande sœur mais grande sœur ki pa na nga mama Nitu aza mwana alabi mobali aluli grande sœur tango aluli grande sœur na église esika bazalaki kosambela aluli grande sœur mobali wana azalaki kaka mopaya ba invité kaka na église à une église n'engage à la kosambela a s'appelle la mwana mwasi wana aluli ye atie litoi ninge tolobaka tango atie litoi alongoli mwana mwasi na église mwana mwasi bande kosambela amemi na église na ye esika oyo ye azalaki bapara balobi mwana biso na tosambelaka awa ndenge nini olongwa na église okende na église mosusu et pourtant tomesana aote nga na kini église na parce que mobali a proposé nga libala mobali a proposé libala babala ka mwasi na église na epa ya sambelaka mobali abali yo nanu te a se présenter bien epa na biso yo kaka mbala moko mobali a proposé libala olongwe na lingomba epa itozalaka okeye epa emuso landi mobali kaka sikoyo omonte koza pressé bino bongo boyebi bana na biso soki déjà basi bayembeli bango na litoi po ndenge toza bomo bato basambelaka menze moni surtout oyo ebimaka na mokili ebimaka na Congo ozala pasteur ozala apôtre ozala évangéliste ozala nani il faut ye bango kaka soki ka mwana bayembeli bango bino mo boyebi ke baza na musicien bango balingaka soka bayembeli bango zela nano kobanda service te tango eza molai butu nyonso ya lelo love
Okobo manga pamba chérie. Nazabasoza mutakana kotela ngate po sepeno na ngate. Je sais de quoi je parle. Bon moni batebele bon mona na ba statut mona zobi na bona statut. Achenze mboya. Tamusa teka tala ndenge na komange bungebu. Mama lokuta. Donc nenga zobi na wana elekisi ke ya chaki tata kafa mama kuchale le mamuwe wana wangashia ba tata mutu yosu jini malu omona penza binaki penza malu penza na feta kati penza makinu penza metango ko chana statue wana bisa bana mana enlève-moi cette chanson-là parce que les gens vont me voir que ta maman elle chante les chansons mondaines. Allez, enlève ça. Mets-moi une chanson chrétienne. Nenga ma maman bazala. Ça bina ki na henze mo malu na ya bini. Après biba chele mingi. Donc l'hypocrisie na milieu chrétien na ebisi bino. Hypocrisie za ko sakanate. Donc mingi na bo mona ba pharisien na ba pharisien. Je le dis haut et fort, je sais de quoi je parle. Ba pharisien na ba pharisien. Moi mobali ya uti na ngola mais aye na poso ya meme poso ya kena mosali ya nzambe naza saint nzoba nde akelakisa mwana zela nanu kobanda service te ntango eza molai butu nyonso ya lelo basi oyo bomonaka bana mibali basambelaka oh ba maman pasteur mibali baba na lobi bango nyonso tout mais la plupart ya la plupart lokuta na lokuta na lobi bango nyonso tout mais na lobi la plupart pas tu lokuta ba tout ba to de côté parce que olongwa na koto yango nanga na félicita kana ne na pese motesika azama pasteur. Abananga kombo na été pour na boyka na ba kombo na ye. Mkoto sa mariage. Azara na invitation. Na salle. Nabi maman. Vraiment mariage na mosuka l'église na salle tabi mwana ngai. So na salle. Na yoki kaka maya soki mokolo mosusu tutili bakuna kati ya butu we. Yebaka ngai wayo e. Nazali ko banza yo. Eloko esalinga sema kanisi. Tomesene ki migi ye mokili mononi nanu teo tina nini bolingo na bi alobi taona koyoka maya likolo na sa kiti ekobanda koningana siko tango ekoningana okomona penzo to eningane e osala nini ekozongisa ngai na tango wana yango moni na evitaka soki na ba fête ndenge wana oza mwana église nango bali na préférer na soka na église mais na boy na kene na salle pona ningisa liko na sa mesa na koningisali kwa sa mesa sentiment bandaka bongo ale e matinzo to mobimba voilà moi mutu ala bike non là ça boy na okene te pona éviter là ça boy na kota te pona éviter bazali et on a lobike bango nyonso tout to chi bango na sac moko te mais ya mabe nde baleki ebele mobali oyo uta Angola oyo alongoli mo na église na bango mimi na église na pa banda osambela komema mo na église et puis abandé ko sambela lito ese koti mwana tiki ba parents et puis bazalaki ye akeina mwana l'église na ye alambi a laver cerveau mwana zongi ba parents ke mama papa ne naza boyinga ngina bala mobali nga bala nga mobali wana ka koti na église wana ninga na kinana ye mobali wana linganga linga bala nga yonga na mona komosa na komobala ba parents ba meka mwana saleki pomme oh nzamba pekisaki adana Eve ke boli yango nanu te boso ki bolie bokoyeba le bien le mal bokobongola makanisi oyebi ke adana Eve baliaka mpo bazaka ba mineur nzamba alingaka bakoma ba majeur mpo bacomprendre mais bango bazaki nanu ba mineur lokola lisumu kota na nzela mwasi Eve na koyenga ke aye komwa mutakala ya mobali ntango amoni yango ayekolekisa adabi adam amoni ana sama koleloko en tout cas tona kati émission préparez-nous pour le mariage wolo batek eza émission ya mikolo préparez-nous pour le mariage omoni place obombaka oyo tala basalela yango boye bino boyebaka te mutu alekisa mobali nde comment faire l'amour ezaka mwasi mutu alekisa mobali ke basala yango boye alors mpona kozala poli na ndenge ke ifo kozala pudique na langage codé yango babaka ke baliaka mbuma et baliaka po mwana sozeka po mo ezaka na nzete oyo ndeti le toliaka po mwana te bomoni te
bande ko na biso ba musulman lokola nzamba longola ka milimo mabe atie yango na kati ya ngulu bango baleka ngulu te pona bango ngulu nyonso akala milimo mabe. Alors ce qui peut moné kaka mbuma o toliaka nitile toliaka pa mte tonga toza na interdiction mais pas toliaka pa parce que basala kande lisumu lisantu ekobo makambo ya salite yango wana me m'appelle lisumu na kati ya mokili mwana ba parents ba meki que mwana ce n'est pas le moment mwana lobité j'ai déjà fini mes études. Moi, je travaille, je suis prête. Tu es prête, je suis prête. Je suis prête. Ma parole va dire, ok, tu sais, ma boko, le col est prête, mon bal à moi, aïe, kobala. Mon bal à moi, aïe, kobala, moi aussi. Mais n'a quoi, kobala, moi aussi. Mon temps, c'est qui va dépenser belé. Et ça, les cacaïers, moi aussi. Dans cela qui va dépenser, et belé. Bonne année. Pour mon bal, aïe, kobala, aïe, qui n'a mon candidat. Mon bal est qui n'a mon takala. Quand je dis mon takala, qui n'a nous vide. Ah, peu n'a qui chasse, tu as un poulet, bon, on va rentrer dans le magasin, on va bien un poulet nu. Donc, si tu as mutakala, et bien mabe. Na magasin nanga, naza na Wilkie, naza na Pulvera, naza pe na auto bengi poulet nu. Si tu as mis na magasin nanga le kisi ete, nga wabino mame ili ya netu. Bible bi mutaolia kana motoki na ye. Awa na niveau ya Congo, na sali chambre froide. Na sali chambre nanga naza koteka eloko ba bengi ba vivre frais. Après la chambre froide naza pe na oyo magasin ba bengi ba vivre sec. Yo mutozo talanga, oza na bokilo, ana na bomoy. Lengela bokilo na yo. Au passé nga commande au benginga numéro na nga téléphone eza wana benga nga na WhatsApp pour mikolo na Congo au commander carton soso au commander carton mabundu au commander carton ya ngombe au commander sac ya loso au commander sac ya matungulu au commander sac ya semoule au commander sac ya madesu au pesi mbongo au pesi adresse na zumu tuka nake osala livraison na livrer maman déplacer na été bako sa payer té. C'est qu'il y a soso, il y a $30, il y a 35. Bah, au ça maman te. Il y a coaché nyon, son amour tout kana ça nini, n'ake ko livrer maman. Et voilà mi kolonga na la kati ya mboka Congo pour na sala no, mi sala na ngabo. Moi je suis une femme d'affaires. Na sala na no, mi sala na ngai. Bible bi muta sala nini, a roli a obeye na motoki na ye. Voilà. Moi na oyo na ebisi bino bande konanga a dépenser mingi pour mobala zaki na mukanda te. Le quoi qui na mukanda te mobala ko zambongo wapi. Ce qui fait que charge et quoi na ye mwana na famille boy bien ça na bana oba commanda ka ba parents ceux qui mwana linga boy parents so makasi te eloko ka mwana lingi mono ko céder mwana lingi bozo banga mwana lingi bo surtout biso ba tutoka na bana na poto omona mwana lingi ozo banga po mwana lingi boye na pesa mwana kanda te mwana silikate nzuka to randa ka bango mauvais service maman il faut ça na parole papa il faut ça na parole oyo ba koloba non. Oui, oui, non. Bana poto zaka maman lobi oui, ya lobi non. Mona à la fin maman cédé et comme oui, bana baza ko dominer baza première place. Est-ce que ya ba parents ils ont comme place à bana. Laissez aller. Bana belé ba poto la ba parents, ba droit de nest ko lo bango. Responsabilité donc ya ba poto la ngomi pas ba parents. Et ça bien ti. Yango na pas les belé ba ko ko na ba problème. Pour biso ba parents, ceux qui toza ko céder, ba laisser aller. Tozo banga bana, mwana ko selika, mwana ko sala boy, akobimana ndako so na sali boy te, akoya ko kende, na koya ko yoka soni, to bi musaka mbongo to balise. Ce n'est pas bien. Ya malamu te. Faut ko yeba ko lo ba non. Alors moi no ya moi sine na zo ebisa bino, ba parents ba céder. Moi no azu crédit. Il y a 20 000 euros. Mon père a mukanda te. Azui crédit. 20 000 euros. Moi la salle fête. Mais mon kilino se zomona. Église mba la sambe la bébé qui a la mukanda te. Mbongo ko sala fête boya ko zo wapi. Asa peut passer titulaire l'église. Ba inviter à ko inviter ba tché moi deuxième position. Église yebi, ba tu ba yebi ke mbongo yo eza mbongo ya famille a moi si. 20 000 euros. Moi, pour à ça la fête. Pas ça la fête. Et bongo mukolo bakenda ki na mairie. Maman nangai. Faut mon mobile na livret de famille kaka boy. Livret de famille on a motema lobi a voilà. Donc la yosa française. Livret de famille comme na maboko et la kisi na zu mukanda. Bazo mona mobile a osepela nzoka zo sepela. Ko simba livret de famille. Oh, so mobile na mairie livret de famille oui, mais c'est le maire après ça mona maboko ya mobile. Ayebi so ke bomba yango bien soko bongisi ana duplicata te ba babala na ba mairie le kwa biso to yebi so ba peso livret de famille pour nga babala nga la mairie ya Villeneuve-la-Garenne so que la mairie ya Villeneuve-la-Garenne okuta komo na nga kuna babala nga kuna la mairie ya Villeneuve-la-Garenne so que bazo pesa o livret
bakoyebi soki eza na duplicata te. Siko mobali ntango azwi livre akampusa ya komi molayi mpona nini livre de famille na maboko kaka boye, livre kaka boye na livre de famille kaka boye esengo etondi motema mpona nini ayebi ke livre oyo yango nde epesi nga mokanda. Oui, mwasi aza française azwi mokanda, ntango azwi mokanda afungoli banzela kobima ti, avoyageaka ye moko, abali mwasi bavandi na mwasi 25 ans, mais na 25 ans wana mwasi atikeli koyeba ngola te. Mpona nini alinga te mwasi abima. Donc yaki na posa mokanda na po servir ye mpona bavoyage, mokanda servir ye mpona badeplacement na ye. Moye ngali bomoni yango ndenge ngali mama yake na mama osuka na moyi akomi ko voyager, akomi ko bima, akomi ko kenda, akomi ko kende, mais mwasi a voyager kate, mwasi abandi ko bota, mwasi abandi ko bota. Yo vanda kengela bana s'occuper na bana, mibali babosa na ke éducation ya bana ezaka ka mwasi te. Mwana faza éduquer pa ya papa na mama, mibali ebele bazana laisser aller batika éducation ya bana kaka pa ya ba mama, kaka pa ya basi bango nde ba éduquer. Mwana papa azana tante tana yeminga za kotambo ko kende de gauche à droite, kaka voyage, kaka voyage. Moi. Non. Moi eleki. Wow. Te nakoti na ndako po moi penza. Bolimbi sinakotana na ndako. Ata mukolo moko te mobali abema mwasi na ngola akende komona ya libota non. Ata mukolo moko te. Mais yo bali mwasi oyebi libota mwasi na yo, famille ya mwasi, papa mama baya baleki bandeko yebi ba parano po bazali. Mais pourquoi komema pe mwasi na yo te po ozu mukanda ozotamwa nango? Pourquoi komema pe mwasi na yo te akende kosala nini komona pe libota na yo? Amemaka pe mwasi te ke mwa libota nzoka ndenge aza wala ndenge akende kobala mwasi na Afrique déjà na Angola azaki na mwasi oyo abalaki déjà atikaki mwasi miso esala kaka pasi na uti na moyi. Désolé na chaka lunette pour comprendre ngai bike na uti na moyi miso esanga esalinga pasi. Désolé, toutes mes excuses na chaka lunette. Voilà, nzoka na Angola kuna azaka na mwasi atika mwasi na Angola. Voilà pourquoi abane komema mwasi na Angola te. Ko kenda Angola kenda ape ko bota. Soko aya zemisi mwasi azongi poto. Aya zemisi mwasi azongi poto. Aya zemisi bana wana aza ko bota aza ko déclarer bango. Sauf que le col aza marié. Moyen akende ko bala mwasi wana officiellement ezate po azana azumukana po na mariage. Bino mo boyebi na mboka biso ezalaka ke mukanda ezalaka ka par ka. Muso azumukanda tango asengi ngunda mala moko, muso azongo na regroupement familial, muso azongo na vie privée, vie familiale, muso azupe ya malade. Bovanda na poto boyebi ndenge nini ezalaka. Abotaka bana na Angola na mwasi na ye Angola a déclaraka bana wana soka boti bango azana mwasi na poto ti 25 ans memaka mwasi na Angola te. Ya pe na basi mususu bazalaka soka mobala bi oui non et puis mwana botama na poto amwana kendaka bangola ate akendaka te. Mobali oyo mwana oyo amesana kina ndako na bango bazokende vacances ata bavandaka na Paris bazokende vacances na Allemagne bakende vacances na nini na Espagne. Po biso bato poto tokendaka ka bongo Allemagne, Espagne, Suisse to stambola ndenge wana. Famille na eka même ezali kotambo se bongo mesense ke bongo mais pas ekenda pa mobali vacances ezala ate ka ko bota. Donc mobali ela esprit penza ya Afrika kote na mutu yo banda ko bota yo zokengela bana ngana obima na kino saka ba business awosani ni ko bota ka na mwasi oya bala oya tikaka na Afrique. Alors makambo pe bomba na te likambo ko bomba ne ko bomba masimba ngo sali ekobima kaka libanda makambo evandaki ndenge to zalaka il faut to yebake mutabo maka mutaba musika tazalaka pembeni babili deso nyamo ya eliaka lideso ya kana kati ya lideso nzoka papa oyo ndenge kenda ko bala mwana wana moninga la ye moko moninga ne aba galère o babutaka ne na Angola ye vie simbate ye vie tepara kaka boy. Moninga la epenza ya ye simbate côté oyo moninga simbi azu mwana a laver le cerveau a balier babani pe ko bota pe sepe mukanda mais moninga la ekota kenda
esimbate lokola esimbate tama benga kona ndeni kuna yo kutu vraiment Pascal ayaka ndeni yo yaka te Pascal azoya oyebite kutu mwasi ne kutu auti bota bakomi kutu na bala mibale po mobali cheka mwasi ne explique na oke na ngola nazokende kosala nini nazokende koteya nazo evangeliste na panza sango malamu entre temps saka ba business na ngai etc eloba na mwatali ki na ngaza na mboko na Swede nani bwana msamu tetela uno tetela kia mafumbe na pesa bambote bomoni kovanda na Kinshasa na kombo aleki ebunginga nzamba lola dikina leki na ngala pesa mbote siko ozali tana kanisi yo lelo na asa emisho bo welinga na mutu ya ona pesa yo mbote dikina TV yavana na Swede ono tetela kia mafumbe mamela ni Lumumba na pesa mbote mbote na oya ngwana mikolo na bi ma suceso ki de kota leto za le 23 avril lobby demain sans abasongi le 24 avril papa we ma biso atika ki biso donc 8 ans na se ya mabele kola kola mka biti de terre to kuna papa mbaka lobby 8 ans mané yango kola kola mka za habitude de terre la vie ne nous appartient pas elle est tellement courte il faut la vivre en bien voilà ndeko ta bazo pese basango yo yaka te Pascal ayaka kutu bakomena bana mibale na mwasi na ya tali ya to kanisa motema bezaka pa basi te na bana mibale ba motema mabe bazali et pourtant Pascal tama kendaka tama azobota na mwasi abombela camarade na ye yebite mais bino boyebi kaka songi ndenge za songi na poto ndenge za kapena kisa c'est na kisa saso koloba kutu te tango yokaki lisolo wana ayebisa bango bande kona ebokanga bana na ba photo bongo bosani ni botindelanga Pascal afara moninga ayebaka te ke yene abala mwana wa française ndenge mwana wa pesa mukanda ndenge akoma bien bakwenda futuka ayebite ke moninga kuna likundu kote makasi mwa mobali baliaka basepelaka basekaka mena motema yina moninga tozoka sepezaliza kapa basi nzoka pena ba mibali na motema yina batindele ba photo ya bana wana bakangi bango na mayeli batindele ba photo yepa zu ba photo azui numéro de téléphone ya lokuta oeza ya yete boyi batopoto baka na ba 4 5 numéro surtout mutu muso za ranga salo boy yala batozata na ba 10 numéro wa saila kama be mona za na 10 numéro de téléphone wa saila kama be azui numéro de téléphone akomi yo zola la pongi yo vandi awa a rappeler na tala mobali oyo pesa mukanda akoma ko kende bangola pamba bakwenda futuka wakenda business amweza nini ya bana umoni bano na bana na yo bilongi na bango ekokana bana pe textuel encore papa mukuse ko bana bana nakakatanga sa mukuse na ye kande semiki na bisinga ninga pe na opesa la bino papa mukuse bana bana pe katanga sa mukuse ne kaka na ba wa boti na poto na Afrique bana batu bama kila makasi aba tumusoza na mbunzu bana nenyoso ata boti na basi 10 omona kaka mbunzu la tsike bana batuntu ba mtu mutu ata boti na basi 15 otali kaka mutu o mtu ko mutu ala kwa kokoti o pena mutu a famille batu musoza ndenge wana atindeli mwasi andako mwasi atali numéro inconnu atala boy donc harceler moi ça moralement na ba photo ya bana ya mobile en Afrique avec 4 numéros différents atine la numéro O atine la numéro O atine la numéro O moi ça mais ça devient sérieux moi ça 26 mobile à épicier batil 4 personnes wana ebina teke mutu wasa makambo wana 4 personnes batindelinga ba photo bana ke bana na yo na mwasi na yo oyo botene na bangola yo kenda kana ngolo kenda ndeko bota bana bango preuve na mwasi na yo oyo bota na ye na ngola donc ti ozala nanga ozala na mwasi na ngola pe na bana na ngola ti kenda ka ba voyage d'affaires te ya matin ya pété ezala pour mobile évangéliste ezala matin ya pété zanini
okenda nde ko sala évangélisation ya mwasi na bana okenda nde ko bota okenda ko bala mobala tali kula tali na se atali kula tali na se habité mwasi oyo nazalaki na ye avant yo ti nazala no ana bala yo ya vanda azozela kaka abala kite lokola nga azonga Kinshasa ndenge zala kaka nazonga ki Angola pardon ndenge zala kaka aikotala nga na koya kotala nga wana nde akumbaki zemi mais moi na yebisa yango ezalaki te moi ça bi tout sauf ça ngai na lobaka mobali akoyi ko tromper ngai te eloko yo salinga te impardonnable ko pardonner yo te jamais sikoyo ba parents ba pesa ki conseil ki ko bala mobali yo te boyebi lisa mukolo misa mukolo et mon a place où il la mesa salité mon comme kole lumba peso la mabe mais le ba makamba bien ka pona bana bolinga ko yokate oyebike akokite akepa ba parents maman ta la situation nga tala mobali tala boy mobala maman bi to ebisa kayoti to talisa kayoti yo botami na poto Zota bato ba umeli na poto ba vandi pe na poto yuki ko linga moto abotami na ngola asa kembi 10 ans de différence na yo mwana mukyo botami na mboko okanga ki bolingo boye ba teke tango ozo mbala mukolo mingi aliko mayelo mingi akosakana na ndenga linga bando beto dada omoni yango siko boye bike na mukitoza na bato muso aka trop soucieuse ezaba muso bazaka likambo ya banaliza ngo ya bato muso bazaka na manfu parce que so likambo kuti na moto achaka penda makambo na motema baonde babela mingi motema baonde basaka ba AVC mwana bandi souci komona ke abandi ko kanisa conseil à ba parents o ba parents bande ko pesa ye akanisi 20 000 euros oya zoki pona ko sala libala o ye moko afuta na motoki na ye akanisi bata oyo so mobala tikaka ye kena ke ko sala business na Afrique abandi ko tala ba photo ya bana na mwasi oyo mobali aza na ye na Angola pasi ya motema ebandaka te pasi ebandi pasi souci eleki abeli motema akomi na maladie du cœur maladie ya motema moya sa su musala eza te moya s'occuper na bana eza te vie ebebi yango la Bible là-bas celui qui trouve une femme trouve le bonheur mais il mentionné place montre que celui qui trouve le mari trouve le bonheur non. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Basi bakana mitema minene. Tala pasi oyo katama wate ke moi sur apesinga mukanda. Moi sur azoki 20 000 euros na compte na nini ya nyongo. Poto sala libala ba mona nga mutu. Puta bato biko wana na mukanda te ozano nouveau venu ozano venant mozu moi si moko lambi obinise madagada akomi kiol. Oyaki na but ozelo kozaki na ngoposa sima nango belisie motema alors pour la suki sala ko ande ko mosi mtabenga po ebisanga ki to perdre quand tu na biso to perdre ye pour la mobali pour la suki sa ponga na obima na keboy omanga na obima boy tabisa bino ki na ke musala we na ke musala soki baza ko te bino baza ko pesa bino conseil pas ya ba parents pour conseil ou ta pas ba parents après ma pas batalibanda ceux qui ba parents ba côté bino ba ko pesa bino conseil bobo ya kate boyo kaka oyebike nalinga toloba ke mwana mokia betaka pe mbunda mokolo pe abinaka papa mbaye ko corriger abi mwana mokia betaka mbunda mokolo abinaka po mokolo nde mutalakisa ndenge ba betaka mbunda wana moi mukia betaka mbunda mukolo pa abinaka papa mba lobi po mukolo nde muto alakisa ye ndenge nini babetaka mbunda wana po abanda kobinisa bato
boyoka ba conseil à ba parents. Tant ba parents ba ko talisa bino ke eloko boyeza malamu, eloko boyeza mabe il faut koyoka. To ba ka venir te. Ba parents o ba tiona sa moi. Ba ko lingiro mabeta, moboti mwa linga mabe ya mwana azate. Aparo ba koza la ki ba sorcier ba bandoki. Moboti nyoso linga bola mwa bana na ye. Ba parents pe ba koti pe souci. Moi, je suis dans la maladie du cœur. Maman, je suis dans la tension. Pour maman, je suis dans la souffrir. Voilà, bandeko. Il faut que yoka. Babela mona wa muntu wa mufa wa teleja. So bazo ko pesa conseil, il faut que yoka. Bolingo oyo ekoko zala malamu. Bolingo oyo ekoko pesa maladie du cœur, bolingo oyo ekoko pesa AVC et suka nango bolingo oyo ekoko kotisa ona sa mabele avant l'âge. Soko kutani na molonga ni ya mabe. Soko kutani na mwasi ya mabe, okota mabele noki. Soko kutani pe na mobali ya mabe, abe biso le pe vie. Il faut ko yoka. Bible lobi, mwana yoka tolia ba parents na yo. Lata yango lokola mayaka na kingo. C'est ainsi que tu vivras longtemps sur cette terre des humains. Ba boti baza banzambe assez. Pour ceux qui parents zate okoya na mokilita. So oza na mokili po mutu moka cheko 9 mois na liboma bombio abimisio. Alors, mutu ndenge on a protégé pendant 9 mois. Pourquoi ça peut se conseiller ko yokate? Oye komi et c'est komi. Bino bato sima. Bano bozo ya sima. Makambo ekomeli ndeko ekomela binote. Bozo mayele. Et surtout beaucoup travailler nyongo te pona ko sepelisa mobali pona libala la sepite. Yo sala mobali ya sala bo sangisa bo sala nini bo bala na charge ko za ka côté mon côté. Pona lelo to suki wana ba bela mwana wa muntu wa mufa wa teleja. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata zamka lusaku muna nzamba nbeshane bana betu bons. Bonne journée ngai na kimusala. Tala ndenge na koma ngebu. Soza mutakanda. Otala ngate po sepe anona ngate. Bye bye.